Mama na moni sikoyo o tuta kwanga kwanga eza kwanga ni ozo tuta ngo expliquer biso elakisi nini ko tuta kwanga boye po mbali boso na mona kwanga nde batuta ka boye nga na yebi te yo mto sala o expliquer biso kwanga na zo tuta oyo eza ya into o into biso to tuta yango soko tuti yango elembi ang kwanga oyo na chela moto kobela na chesi goma na moto bani ngolamba into sikoni na zo tuta yango boye po bambuma tu elemba penza otana kolamba ngo atuke kobota mbuma te po ke oli yango mona ndenge mbuma ezati atu banaka boye siko problème na nga na yeba mama na nzungu na liboka oye tuta mana liboka be tuta oye za nzungu to boye ke boka pona nini e boka sozo tuta makasi pemene boka na banzeta mike ekota na kwanga au moins dans osala kwanga mutazolia kwanga mona libisa zolia banzete bokana ya to mona mabeto koma na biso ko sasi koyo na banzungu ne dinzungu eza na moboye na bani ko tuta mpanzi tie ko bela OK kando zo tutela boye ndenge pe otala moto kara boye bien ndeni omoni na zo tuta boye so na sisi na chema na moto mai kanyi moto na zwi kwanga na oyo tuta disi na kata mai wana na banda olo kwa poto kaka na bani ko bala onyo so ko kwa poto nande nazobala moto ezokota ezo ya makasi moto ezokota ezo ya makasi ti ekokoma makasi après na maximum mai mususu na continuer sur olamba so na moni va ke kumu go benda na penza lo kwa elastique penza na yebisi ke koti moto ebeli siko mama différence nini ezalaka into na kwanga makasa différence za po wana to lamba to benga ngo ipuri wana nete za okantuka okamati kwanga ochela moto ocha maite mama na kati te faut expliquer biso na lingala pour nous ça comprendre muto eba te tuka et la kisi nini bon faut expliquer impuri pe ezandenge ni puisque muto comprendre ayeba bon na ipuri ngala benge za lokwa biso bateke kolo kwanga so na zo ba ipuri boye muteka koyoka ke ipuri e bandeli ya kwanga po sala kwanga ocha na makasa ocha na moto biso bateke to bengaka kwanga so sangisi na kangina bakaso chena moto benga nini ipuri muteke aza muteke aibike ipuri nde ezali nde anga sa mélange ya kwanga mobesu na ipuri po acha na kasa into oyo ka into wana zoloba wana bana bango liboso na bani ko tuta yango na so na tuti yango na chena moto na ko mélanger ona kwa mobesu te e ko bela kaka na moto ka ni nazo balola ngo kaka ezokota moto ali liboso poto kaka poto masango après nyose kangami na tango ezokangama ozo balola so ko ibe na ko bela ko elastique so ozo bena ngo yombe ezobenda toza la pressete toza la maman qui t'a quoi makasa totala into na biso bozala kaka toujours branché la chaîne ya chef lui dit bozala décider to patienter to pesa maman quelques minutes combien de minutes pour toza la into na quoi makasa kwanga makasa karaté 30 minutes ya ngebela na ngokasi itonda tuka ezora moi temps au moins les alliés voilà ils ont moi temps ça va tous apprécier pour nous apôtres to rolia bloc à mobesute il faut to lier loko d'aisa da bien préparé o ba belisia ou bien pour épée sa biso pe maladie bozala brancher la chaîne o siko mai na ngai ito ezuma moto kasi moto makasi te moto moko ya ndenge wana siko na naba na kulamba adimye na mayo bon sikoyo nazi kwanga na ngai ya into atie na mai atie na moto atie kwanga na ngai sikoyo nabandi kolamba sikoyo into na ngai monde na tie moni nazo balango alinga mbuma nyote kufa o iza into babalango ka beboy moni nazo balango o bambuma nyote ekufa
Posa ekangi moto makasi esalaka mbuma. Uloka uloka. Yo legal le pesa ikamu. Deuxième maillot, on a soufflé quand on fait mais troisième maillot, il est payé pour le là, et lui, il va c'est la place. Couleur nango siko ezaki pembe komoni couleur nango siko couleur nango ezokoma jaune kwa mwa mateka ti ekochange couleur siko komi loka couleur ma ya mateka wande na ibi ekwa nanga pema na mutalambi kuanga na mutalambi ito peme ni baka opo ezwaka tante fo balonga na moto fo balaka na moto Mola maona de choper na makala kaka exactly fola makala poni na tuka ya mabanga
Faut tomber là. On fait les réchauds. C'est là-bas. Okanga ito na ngai na classé déjà kasa yango yo mona nde na bandera ki yango ezaki lokwa potopoto yo bozomona ito kwanga bateke otikila bateke kwanga basala sikoyo mama nana yeba kwanga oyo ito oyo tobengi ito eza ebebaka te ou bien comment ou bien tokolia on peut pendant combien du mois ezalaka na bien il faut expliquer biso kwanga oyo et où mènera un mois tolo bakaka 2 semaines à 3 semaines au liango sans la congélateur nos autres tiango na congélateur aux liango à 3 semaines au bêta un mois te kasi 3 semaines et 2 semaines au bêta c'est que inte kendara poto badika balinga ngo eza kwanga bana poto bien comment kwanga oyo ezali kwanga oyo bateke basala ba parisien balinga mi kwanga oyo soki onyango kangami pona gunango nandenge ozoliango ozomona kaka peti ata uti biloko ngo eza ndenge nini kasi na peti ya yinto sisi fufu nyonso kwanga nyonso esili sikoyo so moto aliaka fufu te kwanga te akokolia mpe kwanga oyo na place ya fufu akolia soki ameki yango aomona gu ya kwanga oyo na gu ya fufu eza ndenge moko te okebi te akoluka kaka aliaka bayito oyo po bimo omona nalambi yango ezali lokola potopoto ya masango nazobalola na nzungu ti ekoma boye ekoma kobenda ngabo echange couleur kwa manteka yebake koti moto solo nyoto esili na mno solo leo pesa na guma kasi ojo opete ya pamba surtout na mutsambu otumbili kayabu pipili pembeni oko bweta ngo penza ya koloba te mutu soka uti poto zo préfère lia semute alia kwanga oyo mama sala kaka kwanga oyo pona biso ba konleta sala ba commande ya ba kwanga oyo ekendaka poto ya ba into oyo ekendaka poto ba mboka nyonso ekendaka batindaki ba commande pe na feti ekendaka asalaka commande donc soza na feti oza na manifestation elo nyonso uti poto ekini kobosana te luka mamogi soki te na chef lidi ozwi numéro mamogi bakolakisa yo mamogi au moins mutasala ba into mama to ito yeba ba into oyo salaka otekaka ngo bi osalaka pona commande bato atindi oka ya commande o pona mondo osawe eza seke ya commande nyonso na saka ya commande oyo nazosala pe ya commande natekaka te nasaka na commande pona koteka yango te so opesinga commande nasaleli yo ezali kwanga ya mboka na biso ezaka pasi pona kolamba ya nasalaka na commande nde nazali naosala mpe commande bajika bayaki baza na une semaine na kolia na bango ngam naosala kwanga na bango yanga naosalaka ti sikoyo so bakei na kati ok tomona sikoyo into na biso bazopresente na kati ya bakasa tolia into totala na kwanga bakasa tomona différence nango kwanga oyo yo moto oza mosika luka numéro epa chef lidiolia kwango okosepe okozala desite papa na sisi kolamba kwanga na ngai na into na ngai ebeli sikoyo ekomi ke ngonga oyo tolia na wana nazopresente bino yango oyo dans les coutumes des hommes, oh, dans les malédictions familiales. C'est oh, appuyé.
liboso bakofata balakitisaki moto lelo bana nzambe lelo bona nzambe lelo bana nzambe lelo nazwaka kimia liboso bitumba. Ok, merci. Vous avez belé pour nous Hollande biso. Nous toujours que vous allez brancher la chaîne chef Lydie, vous avez décidé, vous allez confiance na biso, vous gardez confiance plus que biso, vous gardez la confiance na bino, vous gardez biso. Donc comme la souka émission na biso, bon moi ne te présenter bino kwanga. Ya ito na kwanga makasa ndenge mama sala kandinga lambango kwanga mama alambango te ateka ngote na n'importe qui kwanga naezaka toujours ya commande alambango te ya koteka tata na baba te asela kango commande na ye ba client ba uta rapoto ba tupe bazala kaka basela kwanga non soko za na posa olia ito oyo kwanga oya ito ebe barate ekufa rate eza ba mama bi ezwaka pas même un mois leke belé donc souka longi koza 3 semaines 2 mais gardons quand na frigo ezwaka mali ne fils que ces ezwaka fraîcheur on est mali tant on lia intongo ozo sepela nango donc soko uti poto uta place nini oza na posa kwanga oyo ko se tracasser to lukango so numéro wapi ozo wapi soko bengi chef Lydie o pesa identité adresse numéro bo benga ka numéro chef Lydie o ezaka na C ya bande de cran boko zo chef Lydie. Merci bozaki belé pour na Hollande biso pourquoi toko zala jamais et reconnaissant na muto asala biso bolamu lokola na madame chef Lydie Lydie Ngudivita alonga Lydie Ngudivita koma Lydie Sido motema ya prote Sido toujours bazaka bana poto to pesi ba remerciement na biso pa mama Irène Masiandoki to pesi remerciement pa mama Irène Masiandoki et pas maman Afi Milandu, toye lissu c'est pas maman Iget Allemagne, tozongi lissu c'est pas maman Judith Dians, toye lissu c'est pas Dikina, maman Dikina, na maman Dikina TV na Iget. Bozala brancher toujours na chaîne chef Lydie, topesi merci beaucoup na chef Lydie, toza reconnaissant na papa Prot, bana poto,